Coucou, bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Bienvenue dans la cuisine de Mermont. Bandeko Bonibino. J'espère que vous allez bien. Tokutani lisusu lelo kuna bilubu ya sika dans la cuisine de Mermont et pas ya maman na biso alambeli biso bilubu moko ya suka. Na tiki bino bolanda bino moko bandeko nanga. Mama Gabi alambi bilubu soki oza mukongo oko se retrouver ndeko nanga ata oza mukongo toza na posa ya kolamba mbika wangila na nyonso ya sangisi. Alors regardez jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Osala kapo journée na yo eleka. En plus lelo okoki kolambela bakoko na yo recette nini. Nakoki kolambela bino voilà la famille. Maman Gabrielle Yagabi alobi azolambela biso lelo wangila basangisa na mbika na crevette na mayebo na mbisa kokauka na Thomson bandeko nanga tolanda Yagabi ake wenje Yagabi wana zokende wenje tolanda ye. Et puis to yeba to komatina suka to tala ndenge asaleli biso bilobu oyo bandeko nanga bino moko bolanda. Dans la cuisine de Mermont, 10 $ pour bien manger avec toute sa famille. Totala ndenge Yagabi akosaela biso marché na bilobu bandeko. Tolanda tina suka. Bo aimer, bo tchaba commentaire, bo s'abonner, ceux qui n'ont pas s'abonner et bo partager la vidéo, bo encourager pe ba maman na biso bandeko la biso o bazo lambe la biso bilobu na ndenge na bango. Alors to bete la bango maboko. Merci. Connexion en tu vas attendre le malin. Yagabi mwasi makasi bandeko totala ndenge azobalu sa machine na place oyo l'étape oyo yaya na biso mama na biso Gabrielle Yagabi asangisi mbika wangila na crevette ye moko azobalusa yango aza na besoin de te. Oui, vraiment elle est courageuse. Voilà la famille soki ndeko nanga olingi osangisa mbika wangila na crevette ezala ba crevette oyo ezalaka déjà moli okoki kosomba yango soki olingi osala recette oyo. Vraiment, la crevette ici eza moli ezalaka pona pour réaliser exactement le cola. Yana biso Gabi azosala. Merci.
na chizo cha bikutu na mai na chema ya moto ya wangila na mbika so na chango ale zui ndembi ai matungulu na kati na tuti anabali ko wangila na ngai ko na bandile seti na ngai kwa na ucha poisson salé na poisson fumé na bikutu so na chango toki na zui na tuti tomate na tomate mboma na tomate boîte na ingrédient kaka auto chaka kaka marinade esili na mwambu mapilipili na bwaki na kati na céleri na mbika recette na ezali wangila na mbika tuta ba ai so na sisi ko tuta ai na tuti ndembi na tuti matungulu alimasi wangila na ngala liboka na bali ko fina na vi ostiede na tie bali ko fina wangila na ngala so na komi mafuta ebili na oyebisa ke oye na fini ebeli na longoli yango na tie na mai oyo na kotia na moto mai wana soki etoki ale na tie wangila na ngai na moto na tiki yango etuka so nazosala na baai oyo nazosokola babikutukutu oyo totiaka na mbika na wangila tolamba yango mpenza boye soki mpo ezalaka na zelo ezalaka makasi yango nazosala nasukola to na bien bien nazokontinue kaka kosukola nazosukola kaka oyo mpo ezalaka na zelo makasi fo osukola yango bien te soki nasilisi boye nakosukola yango lisula na kotia na nzungu nazozwa mai fo toka na moto bandi kotuta ai soki ai elembi natie ndembi wangila balamba yango ndenge wana nafina wangila so ndembi na tuti ebeli anatie matungulu biloko wana misato yango bafinelaka wana wangila na mbika koluka so biloko ebelebele te tiaka wana soko fini wangila nyonso ekoma vere ya ndembi po ndembi ezala ebele
tolembisa matungulu na tuta soki nasili kotuta matungulu elengi na bandeni nyonso elengi na baai nazwi wangila nanga natie na kati. Comme on a ce qu'on veut, on doit avoir les amours on se modèle oignons. On a matungulu na ndembi. Sikona nina sensa wangila na ngala mbika na banda siko kufina. Reseti na ngai mbika na wangila la chaku kosa kosa. Aliki na kosa kosa. Na bani kosangisa. Wangila na mbika posangana ekota bepisi. Lembi na ai. On a wangila na niki yango batie crevette na kati. Parce que on a tout les puces, faut qu'on fina on peut na malamu. Faut qu'on fina on bien te mabe, faut fina. Mai na ngo ba lo tia na wangila faut ezala eau tiède. Ezala mai moko tike. Ezaka mai ya pompe te. Ezala mo moto. Ufuna changu maya moto ya ngumde longola bazelo nyonso ekamba toki ni nasi na sangisi yango nyonso na bepisi nyonso mwana komi pre ya kotia nani mbika na wangila moto. Ah, bien, je vais mettre bon, mon ami, je vais mettre tout qui te cotiate. Posez la peine à ma toka. Je vais mettre tout qui te cotiate. On est c'est le là. Comme ça, bon, la boire avec la carte. Jamaïe bon kati donc so mu kongo comprendre ngamba mo ba kongo le wa été tomate boîte na tomate lifu ya mbuma mina kotiana na nzungu te ona na ba kiye comme stocké ezo sansaka oh mbika na wangila esenga fo soupe le ezala kilo ezala pe ya kotela etie 2 boîtes
mais tomate ya mbuma nde ezanga te so ozolambela mbuma te oyebi kolamba te ozosalela kaka tomate ya boite préparer déjà mbisi ya kokauka natiango na mai mpo eza ngolo so ezalaki mongusu besi natiakango banda kala mais eza ngolongolo elembaka makasi filongola mpe thomson mpona longola basepe Somoni estuka wana namoni kifuna natiango bola po ebela malamu siko na mina lula basende na thomson naboka thomson na kati nde basende tozoke malembi tokomi presque boye basende ezala te nyonso fele tokotilatia na mbisi nazotia nani mayebo na ngai kati sukolaki en plus de 3 fois soki osukoli yango malamu mpe zemi osukola yango nazwi na tie thomson nabwaki na kati namoni mpona basamwa mai mpona na kotia tomate ebela mpona lebeli te ezania na basamani etoka bien mai wana esala mwa ekomi mwa kilo nsima nango atolonge mais ça va nasuka me nazwa susu mwa milambo baseti nango eza vokande omona boye ekomi presque na suka presque na suka ekomi presque na suka ya recette na ngai nanga ekomi na suka mpona longola yango ebeli ekomi kilo mpona longola yango recette na ngai ebeli